MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, félicitations à Pasteur 4x4 kit complet. Concert réussi, plein à craquer balobi. Chantre gospel mon côté depuis Congo Zala Congo. Atondi ça la munene lokola ye et plein à craquer nebo moni wana tolo banini. On peut que féliciter. Félicitations et bravo ya Momo. Bandeko bino boye bimbo kamakambo. Atosali loko. Babenga ngonini. Atosali lora malamu. Et battre record. Et que isu bandenge nini, sali misu bandenge nini. Ba critique ezanga raté, ce qui est tout à fait normal. Et parce que ça ba feedback. Pour ça là que s'il faut améliorer mon salato améliorer. Bande au babolingo. Passer moi zimbi a petit concert. Concert bande konangai sold out avant même date. Topé jour ya concert. Bato bile ba regretter ba leli. Bazu ticket topé bazu billet parce que sold out. Et moi ok les até pour ba ticket sidi. Mais c'est pas Cécile. Et donc compliquante bam susu ba sombi ba ticket mais fallait ba landango en ligne ba landango streaming live et parce que moi quoi qu'il des até pour plein à craquer je crois ba tout bon mon aki monde la zaneti africain te monde la zaneti congolais te pas monde les ordre na Congo place ça sous te ba oteka ba ticket ba to boya ba to fina na ba to ni atana ba to kufa monde la mutu ya ordre. Moi, j'ai bien petit concert bandeko plein à craquer. Ça m'aide d'association moko songolo. Karaye na ye na spiritualité na ye na kimbi na ye na voilà. Et tout monité à Sengi Pascal Obispo pour soutenir ye. To ba musicien oyo ya mbiji oyo ke non soki baye et au sala ke ba fan na bango pe baya wana tunde ka to soyoka pat bazo loba mais à réussir pour ça le logo de lui-même. Ah oui, le seul attendissant martyr sans qu'on consulter prophète Condé ba tout ba beta na martyr ba ina consulter prophète Condé parce que Nzambe a martyr ezalaraye na ba musicien mondain ba consulter Condé. Fallait pour consulter Condé et wenge nano parce que la période martyr et banayi ko régner wana wenge mute banayi liboso 3 ans passé ta basangan monyo so ba robeta martyr wenge no consulter Condé fallait consulter Condé nan sous César Wata je crois ba consulter Condé et frère nanyo pas consulter Condé na med association ba monsieur Somenene mais à un moment beta yemoko sans qu'on consulte Condé atondi ça car nenga yemba elegeli mokilinga mwana mukeboye na sali ya mingi elongo na Yesu toko sungama nankolo Yesu bandeko le seul atondi ça martyr le seul jeune atondi ça martyr dans moins de 40 ans plein à craquer. Ah oui hein, à moins que peut-être na boye bisangai parce que nous sommes des records todo ça là ba benga ngoni voilà. Na moins de 40 ans, Mbi a tourné sa martyr, il avait moins de 40 ans. Bamsou Bambiaka, parce qu'il a 40 ans, mais ils allaient pas facilité. Il fallait aussi un molly soumis de gauche à droite. Et bref, Mbi a tourné si martyr, a tourné si pardon, ça lianine. Ça l'a bêti dans la France, comment on. Et quand on va congolais, va critiquer Zangarate, Bandego Babolingo. Bozomo dans la miniature. Ndenge prophète pasteur Mozimbi à l'attaque bandeko ngamo e kamusinga lekelinga na mituni ezane ni simplicité kaka concert de célébration et année tout moi fête moko il faut bien s'habiller il faut bluffer le barango
Petit Marcelo. Paris. En plus grave que l'habitation en France. Paris. Faut s'habiller bien. Faut s'habiller bien. Parfait, un bien. Bluff. Mais bizarrement, il y a un moment. À qui Robert concert à Paris. Sans qu'on l'a bien. À parfumer qui bien, tu es habité. Et ça, qu'est-ce que c'est? Parce que tout ce qui n'est pas congolais, tant au Congolais, ça l'est en haut. Et si c'est un mituna, et si c'est un débat, lobby, et là, tu es une et ça va condition qui est ça qui est pour qu'on se retourne d'ato. Et ça va simplicité to. Passer bato trafic au kaka non ezali ceux qui nini to benga onini v te wana vt to benga onini asalaki na nzambe alobaki na nzambe jour on na ozana simple pour concert retourne bref to bi passer bato trafic eza nini kaka bato bamituni mais elateli nini yo bandeko Moïse Mbi alateli biso pantalon soki pe ya jogging wana modèle na monela onde eza jogging na crêpe à vernis na blouse bandeko blouse onde forme ya basi ba buta liboso ya manche courte on dirait côté musu safari to comprendre sens na ngote doneti mutu mo la moya na tongo azali na kilote na petit kilote bana baby c'est papa il y a des gens au salon alobi OK neti mona bima boeza te pona ça responsable na tchaka même lo likolo a lokoti kaka lokoti atie po abima bat bamona ke non pour ay permettre à solana bat bandeko parce que moi zimbi la telinini oyo et tozo baté toza la besoin d'explication nini parce que mbi ke rola tela biso boye problème ngo nini. Mais à moto ezali bandeko bato basepeli bafan basepeli concert elekaki tellement kitoko tellement bien classe qualité nyonso mais elo mususu oyo et inquiété bato ba critiquer bato ba oki pasi nde na lobaki na profiter tant na yo pesa sango bino boye binga na koya to seki to sali songi parce que vi nyonso yango choix ezate songi na ndinga bien voilà. To pété mais na suka moi toli oyo kosunga ezanga raté y a des chrétiens o babanga nzambe balinga nzambe o ba honorera pe ba respectera nzambe o batambola na ba principe ba tukami ba okipasi ba okima ba lobby concert top ya concert gospel ya ba chrétien to pe ba nzambe ezali célébration topé adoration moment moya okene ko kumisa nzambe donc déjà dans la présence de Dieu tozala na attitude moko tozala na apparence moko ezala intérêt à l'extérieur tozana lolenge moko parce qu'il s'agit à le roi des rois il s'agit à nzambe oyo toye ko honorer ko vénérer ko glorifier ko kumisa. Comment se fait-il to mon apparition ya ba voyou na vuya na nini na strade topé na podium tozomona ba chorégraphe tobite to benga bango ba danseur tobite to benga ba nani na ba dreadlocks ba mèche ba benga ni ba rasta voilà ba rasta et ba msuna ba piercing na ba misu na bazolo quand ne bomona na miniature wana nzambe wapi azoza la glorifier et puis si passe pesi mawa ba lobby ba to critiquer et ba lobby yango tant to barnamino que non ce sont des païens bon marabisoté. Quelle est cette lolenge royale buso nankolo et à la lumière de la parole est-ce que c'est ce que la Bible nous demande? Et mes frères et sœurs ezaba biloko to lo baton midi poko butu moi na vidéo na ozala mulaite na osala pe des vidéos te mais na lo bakaka na baike oyo boko salela nzambe na loyembo na mateya et autres to ba ko honorer nzambe na oyo tozoko ko salela. Et si réellement tu linguier, et si réellement tu as na nenga solo, tout ça l'effort, tout se présenter du bosso nae et l'olenge sengeli. Et ma commis à zoloba n'est jamais donné à l'adversaire un sujet de me dire. Et lorsque les gens bazoloba avec des arguments comme ça, bogoloba na bango nini.
nzambe atalaka motema atalaka libanda te. Moi je crois passage wana bato bacomprendre yango mabe toya kosolola yango mokolo mosusu parce que soki kati no eza bien libanda na kozala mabe te normalement. Ah oui, soki libanda eza bien te soki kati mpe eza bien te. Bandeko tobongisa bandeko babolingo na banda koloba nasisaki koloba te bandeko nazali na poso osala de vieux te mes choix eza te nabosana mpe kotia miniature to pe capture ya image na bandeko kolobela. Je crois ana kotia yango bandeko na bandeko koloba na ba chrétien na ba tei na ba yembi Bible ezoloba ne donner point à l'adversaire un sujet de médire. Lorsqu'on vous critique Bible ezoloba baloba mabe po bakuta na mabe po bakuta na mabe wana te. Lorsqu'on vous critique et que ba raison ba cause ba argument ba preuve tangible palpable ezozala na ebité quelque part aux souffrir comme Bible zoloba comme mutumoro oyo azo mérité tumbo si ceux qui tournent si on peut dire je crois que vous comprenez ce que je veux dire et moi ne kimingai c'est ça donc récompense ezate ou encore nzambe aza glorifié te nzambe redéfendre yo te mais souffrir lokola innocent bakoselo makambo to pe balobi eloko moko me eloko yango eza ya solo te ya abima na basi ya bato me eza ya solo te ya azala moyibi eza ya solo te me ntango bato bakoloba ke bino concert ezali eloko il faut glorifier nzambe nous venons adorer nous venons dans la présence de Dieu mais bizarrement apparir na biso extérieur ezo refléter gloire nzambe te donc libande kozala malamu te pardon kati kozala bien te so libande eza bien te na ebite bato balobaka verse ke non nzambe atalaka motema atalaka libanda te au fait bokomprenaka passage yango mabe verset wana bokomprenaka yango mabe et mambolobaka wana rien à voir na obino bolobaka na logique libanda kati ya moto kozala jamais malamu so libanda neza mabe donc l'extérieur reflète l'intérieur okozala te na image parire ya mopagano kati noza na bosantu to na mwana nzambe non libanda influencera toujours libanda ce qui veut dire soki kati eza bien libanda ozala bien soki libanda eza bien te donc seke na kati puis na puis tomoni bato kuna na baforme ya bapagano bakobina bato balobi oyo ezali bonzambe te likolo nango bandeko na ngai kit complet notre pasteur kit complet 4x4 wana komba Moïse Mbi ye moko aloba tobengaka ye bongo ye moko aloba yango en pleine prédication nga na landa eza te babete na lisolo alobi désormais bobenga ye 4x4 kit complet. Et récemment Marceline il y a quelques semaines passées obabenga mwasi na ye 4x4 bapasser en ota baisa binoki no balinga ba buzz balinga polémique balinga buzoba mais on a bat bana ba commentaire ne touche pas au fianto ne touche pas au fouati et pourtant et même ils aiment ça basala ba mamo belé na nko po bat baloba parce que balinga bat balobela bango na kangi parenthèse no ya na dossier wana sima bandeko papa mbiso 4x4 kit complet et ye moko bandeko ba critiquer la télé balobi comment papa passer à la type pantalon ngondonyo se dessiner un séducteur ambulant yango basi bazala toujours na sima na ye e bamakambo na ye nyonso toyokaka ba makelele ya makambo basi alinga kobala te mpona nini po aviangolaka viangolaka bafille ntango ye abimai na ndako na ye to mpe na chambre na ye amonaki te pantalon alati wana ngondo edesine aye kobina na badanse afali epupa wana ndenge bato bazokritike bon c'est vrai toyebi ke kokritike bato bakritikaka toujours bato balobaka toujours mais yango tozoloba awa ke ntango bato bazofinga bazoloba bandeko bolimbisa ngai rassurez-vous que bozali irréprochable et non bozala répréhensible ezokohonore nzambe te puis ezosala kitoko te ezosala malamu te yango nalobaki bandeko comme nga naya koteya naya koconseiller naya kopesa banews na profite na te ya bana na nzambe bible ezoloba na biso to s'efforcer de lorsque bible ezoloba ke efforcez-vous quelque part ezosenga effort perso makambo nyonso te eza makambo ya molimo makambo mosusu eza likambo ya conscience
hein? Voilà. Oyebi ke loko na osala to loko na osala oyo tant bato baomona to mpe bakoyoka réaction ozala ndenge nini. Et du coup linga ke osala makambo oyo kozala bien oyo konori nzambe mpo kobetisa baninga mabaku te. Ata soki mpona baintérêt na yo personnel égoïste et oza na baprofit moko songolo pakala, mais mpona nzambe bunda vraiment kombo yesu nde etombwama eloba nango mama gerda yesu amata. Mais malheureusement lelo biso toli komata yesu te, biso tolingi biso nde tomata. Balobi pasi alati mbati ngondo edesine e basi bazozala séduit yango basi balandaka mingi e elateli moko compliqué tozoyeba te ake kolata nde moto aza na matanga na ndako ngenge moto apesi bacondition tozocomprendre te, ou bien eza kaka lokola balingaka balobela bango il a fait ça exprès mpo mokili eloba comme bikaka na babuse. Bapaster congolais balingaka buse mingi eske boyebi eza na bapaster oyo basala bamamu na nko e mokili eyebi ta deja paster azote azoloba couper ça metal internet bomone muta normal bomone muta malonga et vous venez défendre une telle personne, vous serez défendre mosantu mosali na nzambe, couper ça mettez ça et ama eza passé bapaster congolais bokonstate bapaster yango balobelaka ezalaka bao wana so totangi 5 paster oyo bato de 1 mois koleka te 2 mois koleka te fo paster babezie kutu nzambe nango Mamu Joel Marceline Muvaza namoni momwa dimia moke bazaka champion kala to bato mo basala mambo po mokili eganga kaka aye mingi ezala swalinga bimisa nzembo fo elo mo boye kaka mokili fo eganga. Ils aiment le buzz bapasser congolais so boye barate ya omona na bonga mo beta en kara to fuli bango to bapota na bango na bango basa babuzo bana mo basala wana récemment mamu babuti ko beta na masasi wana na mutu ne Marceline moi je critiquer les prophétiques moi je appuyer les prophétiques ce que bato basala en montage ou alobi ou aleki ou alobi basala en ba émission et na moni mamu il y a quelques jours passé à azote ya liboso ya cher oh non bakongolais nde balingaka ko abuser basali montage ya bavideo na ye na ya Marceline et pourtant rien à voir bon batika koso en fait baza bongo ils aiment ça. Alors ya après bani ko jouer abani ko se victimiser bani ko jouer innocence abani eza bandingi eza ba jeune bango balinga abuse balinga osama munanko po bato balobela parce que bavivaka na yango base nourrisaka na yango yango nde gloire lukumu na bango, ce qui est triste. Nzambe ayoka biso mawa a préserver biso abatela biso asunga biso akangola biso bande nakwesi telefone nyonso songi heureusement Samsung ezala ma telefone mo makasi en plus chombo eza mokie mais tala display cher otobongiso dernièrement na teli miso telefone nanga réseaux sociaux mpona tekelaka bakafe na ngai oh Lord have mercy on me heureusement ebukani te mpo nzambe ayebiki na oteya merci Seigneur moni nzambe adefendaka ngai abundelaka nga bitumba po abiki na osala mambo malonga. Bref c'est ça bandeko ba bolingo to honore nzambe na oyo tosalaka eozala lokumu fo nzambe azwi esika quelque part ezali pamboli mpe mpona biso mais so tosala mambo kaka mpona gloire na biso eno ya nzambe eza pasi eza mawa ntango bacritique bamafinga ezoya boye nzambe aose retrouve na ye te mpo bamakambo bato bazoloba bozomérite babomba bino mabanga à quoi bon
Faut pas que Dieu nous aide. Moi, si j'en parle, c'est pas parce que je suis parfaite. Puis si tout s'efforcer, n'ayez Bible zoloba. Avec l'aide du Saint-Esprit, parce que sans lui, tu vas courir l'autorité. Mais sinon, tu as choisi faut qu'à terre. Voilà. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.